Juste derrière le cercueil, c'est le groupe Sans Souci d'Afrique. Le groupe qui peut être présidé Poudre de chasse. Sans condition. Et c'est le temps où Seigneur n'a de se préparer pour le salut, pour Lola, tant aux ans. La Bible dit ceci, après la mort, ce sont que nos œuvres de témoigner biso. Va juger, va c'est fini. Va condamner. Christ, Azam Fokan Atango, Yamazo Bisayo. De quoi groupe sans souci. Ancien, Naban nouveau. Christ a tenu un Bisayo, logo Pamba. Frère, na logo Te, Nazaka Pamba. Nabande Kwaka, Naba Oboza, Naba Obozati. Bible lobby, fils de l'homme, j'étais établi comme une sentinelle. Ganga, Somuta Yoki, gloire à Dieu. Yoko zala épargné, il est pas épargné, mais Soka Yokite, Makila Naye, et Kotanga Malikolo Naye, Moko Melikolo Nayote. Bawele la Moweite. Bawele la Keloko Moweite. Après 3 jours que ça la conférence de presse, le président Poudre Koufi. Et là, on a continué on a WhatsApp, on a la conversation, je me suis posé la question, est-ce qu'à ce état qu'il va prendre guérison ou pas? Parce que puis j'ai vu que je comprenais que déjà pendant que j'étais malade, il n'y a pas qui sentait bien. Donc, mais président, pourquoi tout le monde différent? C'est mon caporal Moulumba Banda Koufa, Nanou, Bakunda été. Caporal Moulumba Banda Koufa. Bon, normalement, naza presque moi na suka na kati ya ndaku. Na ko répondre réponse à papa na ngai té na place na ngai. Faut soit na solina papa pour na répondre bato libanda. To na tiki barba papa répond. Tellement moi je ne suis pas le mieux placé à maramba papa nani ngaza mwana. Venus, c'est toujours moi votre humble serviteur Meleki de la presse. Donc on va partager ceux qui nous ont rendez-vous na bino lelo tous un rendez-vous ya matanga to ko kabona artiste comédie au nom de Poudre de chasse ou Tika Kibiso ba semaine Eleki le losco a déjà mort à cinquantenaire pour na ko rendre ba dernier hommage de moni déjà ba artiste Songolo Pakala déjà belé baza déjà na biso awa Montréal so doza mon mort de temps ça déjà micro na biso. Merci. De chasse. En fait président Poudre de chasse Aza papa na biso nyonso. Papa vraiment Rolls président Poudre de chasse azalaki papa pour na biso. Très bien. Oyebina biso ngamoko nanu na bimi vraiment te banda na ngai ya ba santé ou te ko déranger. Et le moment ya président Poudre o sukoli singa et bimi singa. Président Poudre malgré il se sentait pas bien azalaki so na ba spectacle oya. Ah oui, vraiment, donc, il y a habité sur Batuto ailleurs. Il y a des gens qui ont petit et puis accueilli. Donc, on a eu bika na bikineti. So, que moi, on a encore ma jeudi na ye. Donc, papa m'a sous moi le mieux placé à répondre à la question. Il y a papa caporal Mourumba nani bo. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Na sangwa mawatoye pona ko kotika ndeko na biso na Sikana ye européen. Voilà, c'est ça. Et merci beaucoup Papa Massoumou. Lui tout le monde qui moi Pambou ezalaki pe bato baza ko na sando la vie mon homme sous bazoya na balalinya. Comme si information qui mal. Ezaki vraiment bien té pour sous basse. Sous basse retrouver na balalinya. Oh non, et ça n'a encore peut-être information des Zalaki Malamouté. Mais du moins on a tout fait pour que Batunion soit
information wana yango wana omonaki bato bayaki na place ya matanga po bamosusu bazalaka bato ya kidiba bato ya dernière minute tout ça mais sinon oyo balandelaka bayebi na bango ke programme eza. Oui, merci beaucoup papa. Un petit mot na famille parce qu'il est le papa si banane va bungisi ba tiki bango bazo la papa na bango en tant que président tant que papa kokolo balabala ni famille et puis artiste et comédien nyonso. Merci. D'abord toujours pesa famille merci mingi et puis toujours pesa merci na groupe sans souci parce que tu as la doyen na bango. Oui. Toujours pesa merci na bana et puis artiste en général parce que matanga esalami sans bruit sans batu baswana tout ça liango na ndenge biso artiste de comédie tout ça la matanga na biso parce que bomoni ka matanga moko batu bakoma lobela wa loba ke batu moko libanda bazolinga ko tia désordre et puis ko trouver ndambo batu famille moko peut-être bazalaki vraiment bien informé na ba makambango. Mes familles poudre de chasse to sali ba réunion ensemble to bongisi makambo nyonso bosomo na to bongisi yango ensemble donc voilà et puis ndenge to lobaka kama tanga nyonso ezalaka ya famille d'abord soki bino boyoka ka oh non kuna oh balsimbongo bato tout ça wana biso te po biso soki matanga ezali to vanda ka biso nyonso ensemble famille bino matanga ezabo bokanisi nini obiso boyo tolingi bolingi bakunda mokonini oh lundi est-ce que mardi ça peut pas aller oui mardi est-ce que ni bolingi bakunda bozo proposer nini OK donc tu se mettre d'accord mais c'est bon monika que donc embrouillement moko côté moi conseil peut atiki groupe sans souci non tu peux si conseil na comment pour se comporter na moto pla protéger bango d'abord ezali regret mingi parce que groupe sans souci ezali parmi ba groupe po ba groupe ezalaka soute mingi babima ba président ba créer ba groupe ezali kaka 2 semaines 3 semaines kufi pour diriger groupe na ba caractère na bango différent ba komi ba star ba nini tout ça mais ce qui groupe ezo résister plus de 20 ans le groupe sans souci et puis mon copé à Tikabiso c'est à féliciter yangwana zo lo bana papa mundu qui est doyen à ça la tout en tout cas na organisation na bango bakosala pour que groupe sans souci et kende liboso parce que za fierté pe ya bisonio surtout batuto za na kati ya musala oyo et voilà c'est tout ce qu'on peut dire. Merci beaucoup. Merci. Momoka koloba pona surtout groupe sans souci oyo et connaître ba division et belé na le londe pour des chats. Bon, ngamo yombe gauche. Malgré souci ezala kata motema na sepeli na loi ya pour de recherche parce que le premier groupe la Congo ezali leader ya groupe sans souci à Koufi alors leader a remplacer sans souci à Koufa le sous non il faut batambola na isa clarté il faut tambola il faut ko luka ilo ko nini ba leader ya sans souci ba Koufa rapwani batambola ke luka banganga c'est quoi ko soit sanga na solo ba vérité ngamna fungula magna ngamna loba groupe sans souci il faut batambola tolingi subilo kwa nate parce que sans souci mon la groupe a Koufi muto a ko remplacer groupe sans souci azosa la pe musane bien ndenge sans souci azalaka groupe ezotambola bien mais ce qu'on est là kaka leader oyo a remplacer sans souci akufa le sous akufa kwani conseil yo c'est pas bandeko batikali na kata batikali avant muta remplacer groupe sans souci il faut tambola comme na cimetière sans souci aloba kembonga ina ko remplacer leader au groupe otika non nga c'est pas ngota nini sans souci akufi leader o ko remplacer groupe sans souci akufa sous marqué ba kufa malade ponani merci beaucoup na stabilité merci et ça linga sengote tokunda nani pour de restas si manango ngana kota makamongo merci beaucoup merci beaucoup Bien, Bengaye Mukolo, ya groupe sans souci. Bravo d'abord, félicitations. La moni, on a quasi tout aux assoirs, mais là, la moni, ça lingue sengo. La pose aux questions. Fidélité dans le groupe sans souci. Et là, on y a mon appel, le tissi cause à la canne groupe sans souci. Malgré qu'il était parti pour des choses à Tikala qui type de Koufi au Zakaka. Il s'habille son nom, papa.
Au moins, question posée, elle est bien pour ne pas faire comprendre les missus. Au moins, ndenge ya biso. Ngana loko na li artiste comédien na bandi awa na kati 23 ans na kati ya groupe sans souci. Place kombo na ngetamboli mukili mubimba na kati ya groupe sans souci. Ozomona loko na li sage place na salili kombo yango wana. Bosiko suku na longwe. Tozo vivre ngo ba misusu mona longwe abungi même na circulation kombo pe ebungi. Alors je mona ke ngai bibabilo ko na sepelaka na. Mais pas mundu ki à part groupe sans souci, ba groupe mususu ba benga karote o carnet ba rôle. Te babenga. On a mona moi kalapé ba mundu. Babenga kana bango ya la banzonzingi babenga na bango. So babenga ngai kaka bon en tout cas nazanga ko répondre kaka na koma place wana na sepelisi bango. Soki pe kama muke ya lina zuna tiena poche. Pas mundu ki lopo de chasa tiki biso otika na groupe sans souci. Pour le moment to ebiti na ngazo kumbela masolo. Boko sepela pena na encadrer parce que mona ki bato otika la ki na bango. Lelo nenga te boko sepela na encadrer bino. Normalement bino moko nani na biso moko ndenge to ali déjà to ali na muto asa ko encadrer biso yali Mboshiro Kinzonzi parce que yende ayali adjoint ya ayalaki adjoint ya poudre. Alors le coup la poudre c'est bien lui Atikaline Sikawana. Est-ce que bato se va vous ala vraiment d'accord avec Mbonzi lo encadrer bino? Oh mais normalement suki ba sepela kana yete mbeleto na yete mais le coup la to na yete c'est que mutu nyo to sepela kana yete. Yo kanga question moi ça rapport ya Mutozunga a compte ce groupe lelo Mboshiro Kinzonzi. Quand comment Mboshiro Kinzonzi on a déjà un artiste comédien et belé au groupe sans souci et baniara déjà président Mboshiro Kinzonzi. D'après yo leur mon ala likamoni ko marisa on ndenge na matoina. Non, au moni acteur ou balongwa na groupe sans souci. Il y a qui Mboshiro Kinzonzi temta longola ka bango. Mais mingi batambola na kombo na ye. Mais yango na solo bate parce que Mboshiro temta longola ki bango. Alors biso kuna to yali na ba règlement. Vous comprenez? C'est-à-dire ce que ça lika ka bere. Moi je suis directeur chargé de discipline. Vous comprenez? Oui, déjà 20 ans. Vraiment 20 ans. C'est-à-dire 20 ans, il y a Graduana, 23 ans, il y a carrière. Donc ça, on comprend bien que calé. Mais oui, c'est normal. C'est normal. Par rapport à Kem. Vous savez 20 ans au sein du groupe sans souci à président. 23 ans. Oui. Le président pour des choses à confier. Mais il y a plein de gens qui comptent. Ne baleli ya ne baleli ba artiste comédien presque nyoste d'après là oyoka ki likamona parce que yoka na matoino c'est le ndenge ni obengi konte o moni pona ngai donc qui simple remplaçant o moni pona ngai na moni likambo penzana ko lobate parce que na zotala nanu climat ndenge to yali na lelo parce que ebembe bimi lelo na mbula na biso. Ça dit nazomona ke mutu ali na posa ya koya mais soki atali nanu ba mbula a maîtriser ou bien zozela moko bien ayebi ke tokende kokuta na telle place accueilli yali kaka ndenge moko. Oui, ça dit pona ngai nazoloba yali climat soki sambula mbele awa déjà mbele to ali plein parce que ndenge penza biso to marcher to kana biso bactéries belé ba yebani ba ki retard o belé to yebi to mona bango te hein. Mais kasi omoni biso to ali alanda rabatu te est-ce que assiste rabatu réponse bien bande ko pesa ngo ni surtout wana assiste rabatu matanga te wana sikoyo et c'est dépendre na mutu parce que netingai suki na yebi ki likambo yali il faut na koma mais na yebi oya yote na yebi pe ya yete na yebi pe ya yete. Merci beaucoup papa monde de la fin de la famille na ye atiki bana j'espère que Louise l'aura passé pasi o bazo yoka to yebi yango nde salaka okolo bani na famille na ye. Voilà, donc c'est vraiment une tristesse de voir quelqu'un qui a pu pérenniser le nom de ce grand, de cette icône du théâtre sans souci. C'est triste de le voir partir comme ça alors que il avait encore des énergies à donner pour pérenniser le nom du sans souci à travers le groupe. Mais bon,
c'est la volonté divine, nous ne pouvons que lui rendre grâce. esika nyonso bato bazali baproblème ezangaka te et baproblème na mokili esalama mpo bazolukela yango basolution. Il n'y a qu'au paradis où il n'y a pas de problème. Donc je pense que c'est des petites choses inhérentes à toute structure humaine. Et je crois dernièrement, j'ai été reçu, j'avais accordé une interview sur Antena, Vaki, groupe, comme il y a sans souci, et Kokikoli Moité. Parce que sans souci, Aza monument, et groupe sans souci, ils ont pratiquement patrimoine. Parce que c'est une structure qui a été créée par un grand. C'est parmi les grandes structures, il y a théâtre populaire, il y a Mboka Nabiso. Et donc, je pense que les temps, s'il y a des problèmes, à l'interne, ceux qui à l'interne de Simbaté, il faut faire appel à des sages, un peu à l'image de ce qui s'était passé après le décès du vieux sans souci. Pour renforcer le groupe, on avait fait appel à apport extérieur de manière à ce que tout pérenniser Kombo Wana ya sans souci parce que les alliés patrimoine culturel commun à Bisso légué par Matondo Matea. Parce que vous avez foncé un mot au c'est pas c'est comédien Batikali na ba dirigeant ba diriger sans souci. Na artiste comédien au Batikali bazana bolingo ya musana bango. So bazana bolingo ya musana bango bakokanga matoi na ba mabe oyo nyoso ekoki koya bakokanga matoi na ba lesondi parce que loko ebomaka bato eza biyoka yoka bakoyoka mutu yaka ba influence négative peut-être na batu ya libanda oyo bayebi ba réalité na bino te mais si vous avez bolingo na bino comme on a toujours dit les linges sales se lavent en famille si vous avez bolingo ya musala na bino si vous avez bolingo ya structure na bino au groupe sans souci eza structure ya osaka na mote s'il y a des problèmes au lieu kokende libanda kotonga au lieu kokende na basa banzete kosala ba réunion ya bandoki esengeli bovanda na kati na yango botalisa mbeba po bobongisa de manière à ce que groupe na bino ekende liboso mais si vous avez cédé po batu nyonso baza ko sengi nya bino ezate ke bango baza na souci ya groupe ekende liboso eza batu musu batiaka songi po baza na likunya na bino tango tia bino songi bazo lembisa mitema na bino tango bokolemba kuna groupe ekomi fragilisé et bango kuna ils n'ont rien à perdre bino nde bana ya sans souci na kati ya groupe sans souci nde boza ba perdant wana tu vas à la sage na ba occasion ya boinde za ba occasion et ça la que batu ba vanda ba réfléchir ba ça l'appel na sagesse de manière à ce que batala comment bako pérenniser bendele ya groupe na bango batala comment bako pérenniser mokumba o bazana ngo parce que bazo porter kombo ya icône moko ya munene ya mboka na biso baza parmi bato bafungola nzela na musala o biso to salaka bayuka biyoka yukate et ba chef o bazana occasion ya ko diriger bazana transparence makambo ya bankuku ezalate il faut une bonne gouvernance parce que tant on ba flou artistique ezali ndiko tsaka doute na mitema ya acteur alors que ce makambo ezali polele et ça là que tout est marché bien et ce qui a moni ba dirigeant so moni bazana moi pokoso na dossier moko songolo ba hésiter te ko kende ko senga conseil na ba ene mususu ba doyen o bazana ba expérience et comme ça là que groupe sans souci tout zalaka na yango kaka et limwate merci beaucoup merci na katikati naza prédicateur il y a parole pure sans mélange bandeko baza na kati ya groupe sans souci et sont mes frères mes sœurs ba oyo pe bazali baza ba frères na ba sœurs bref rachetons le temps na souci awa ndeko bongola mutema luka église a solo osambela tambula na kobanga nzambe na domaine nyonso ozali banga nzambe soko bangi nzambe nzambe kopambola yo tika nkolo oyo apesa makanisi pa papa na biso sans souci nzambe oyo lelo asepelaki azwa notre papa Jean-Pierre poto sangana awa azala na bino nyonso na komba Yesu Masiya Nazareth amen soyez bénis merci na pe na miso ba poto bando zwa lisungi tozana oyo eza important d'abord otokoza nango lokola souci eza tomona ke nini tokoki kosala
pour que lisanga oyo kolo na kufaki atikelaki ndeko akei na welela ngo pona nini soki moto batikelaki officiellement epai na ye moko papa lelo ya otala ngo na YouTube. Ok, merci. Otala ngo na YouTube. Ok, merci. Très chers abonnés de JKTV News, to lakisaki bino bandeli kino na suka lelo to komi na biso na suka ya émission na bino tolobela okumba pa na ngai miliki de la presse congolaise to lakisi bino matanga ya président Poudre de Chasse o uté kotika biso depuis donc lelo nde to kabwani na ye kolonzambe tata azo molimo na ya pe mana kimia to lakisaki bino bandeli kino suka donc borate ta élément moko te. Abonnez-vous massivement sur JKTV News, ici c'est l'information quand na yebisa bino. Merci na confiance pe na fidélité o bopesa biso ngana bino to kabwani na biso awa so gesu masi azongite to kuta na mikolo ezoya. Merci, protégez-vous bien.